Zambalola salanga bola Mokonzi pusana lisusu Zambalola pusana lisusu Chilumba isembola loboko Zambalola sembola loboko Sembola loboko Zambalola Yangabita sembola loboko Mbeyo yolilele Chilumba isalanga bola mwe Elumbeo Na ya epai na yo Yesu nzambe na mawa Mokonzi ya milimo ya bato Ozali ekuke ya kokotela Nzela ya kotambola Yesu loyembo balongi Maloba euti epai na yo Epesaka bomoi Ata na miku ekauka o Nzambe na bikamwa Yesu yonde Nzambe na bikamwa Nzambe na bikamwa seyo e Nzambe na bikamwa Oyaya Yesu yonde Nzambe na bikamwa Nzambe na bikamwa yaya Nzambe na bikamwa Yesu e Yesu yonde Nzambe na bikamwa Yonde obongi na nkembo Obongi na nkembo Yesu yonde obongi na nkembo Obongi na nkembo Yesu e Obongi na nkembo Yesu yonde obongi na nkembo Osimba bendele Osimba bendele Yesu e Yesu yonde Osimba bendele Yel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 e Opekisi pisoli nanga Etanga lokola maya pompi Nzambe na ngolu Otie mundelu na bomo inanga yoyo Satana katisa jamais Osopelinga esengo Envie C'est pourquoi kumama lisusu Zambalola kumama lisusu Soit encore tombwa malisusu Zambalola tombwa malisusu Tombwa malisusu yawe Tombwa malisusu Zambalola tombwa malisusu Yesu yambanga lisusu Yambanga lisusu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour votre présence. Vraiment, nous sommes très fiers de voir tout le monde être là présent. Donc, au nom de la famille Massamba, nous vous disons merci. Donc, je crois que nous tous, on sait pourquoi on est là. Donc, on est là pour faire une grande surprise à Maman Zumba Makela. Donc, elle ne va pas tarder, elle va arriver bientôt. Donc, avant son arrivée, donc je crois chacun aura quelque chose à mettre, à dégourdir un peu la gorge qui est sec. Et puis on va passer aux petites entrées. On a préparé des entrées. Donc tout à l'heure le service protocole va passer pour vous dire comment on va procéder pour commencer à manger les entrées. Et après les entrées, il y aura un petit moment et ça sera le moment des surprises où Maman Zumba fera son entrée. Donc encore une fois, merci, merci. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Merci.
Si je savais comme ça, nalingaki kokamata nanga ma distance o tala nzoto nanga ekomi koniokwama nga nakobela yo koki petesele soki ngai nayebaki nalingaki kolinga yo na mwa bareservero soki nayebaki boye nde osakani na motema na ngai te mindondo ebandaki beya mokolo yo jeudi olamusaki nga napongi ye otunaki nga likambo nayebi te sheri ofashe utobimaki butu wana beya nabimi mpo nalanda yo nzela ya butu nakobanga nakomiti na matete na nuit blanche edo amoni yo te nazongi nakolela likambo te beya desizio yozwi ngai na pasi mokolo ezali okoluka ngai ekozala trotar nga nasi na bosa na yo mokili ngai nayaka nzambe apesi nga nyonso nasengaki ye apimelinga kaka se yo nazali malheureuse loboko na litama kabonga pekisinga surtout natika kosalelaka yo zuwa natika kopesa nzoto na susi ce n'est pas la peine yo okata vaccination ya susi okoma sardine o moto etikala na poto kala tongo ekotana ngai na kanape nakotanga roma yo epai ozali na bisengo okoki pete angama wananga tokabwani kosata bango boye soki batuni yo solo vraiment tokabwani salangata plaisir tozali na matata kasi tokabwani te o nzambe babebiseli ngai de dossier soki binemi soki mpe bambanda o na defa bango nyongo ya mobali te tina nini batekisa bolingo na nga na vente publike o toweli nini Non, c'est bon. On est de ce pays merveilleux. Donc, tout le monde est pas pour notre journal. C'est bien quoi. Donc voilà, je vais la dire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Joyeux anniversaire. On s'est tous mobilisés pour toi parce qu'on t'aime beaucoup. Et joyeux anniversaire. Voilà. Merci Coco, merci pour tout. Franchement, c'est génial, ne change pas. Joyeux anniversaire Coco, longue vie à toi le sang.
C'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman Samba. Joyeux anniversaire. Oh ta maman. Oh ta maman. Depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Jusqu'ici, jusqu'à cet âge, il y en a qui sont morts lors de la naissance, tu ne m'as pas laissé.
Elle est où? Oui, prends le téléphone. Prends le téléphone. Maman, elle sait pas où.
La Bible nous dit, en toutes circonstances, il faut glorifier le Seigneur. Donc, ça c'est encore une circonstance aussi privilégiée qui nous permet de glorifier ce Dieu-là. Le Dieu qui a permis à cette maman d'atteindre 70 ans. Donc, gloire à Dieu. Donc, on va prendre un moment, on va tous se mettre dans l'attitude de prière pour rendre gloire au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Toi, le maître des temps et des circonstances. Papa, nous te disons merci. Merci pour la vie de Maman Massamba. Yahweh Jésus, merci parce que tu as permis qu'elle atteigne 70 ans. C'est un privilège, mon Dieu. Seigneur, nous demandons encore que ta grâce se déverse encore dans sa vie. Que cet âge puisse lui ramener sagesse, puisse lui ramener santé, mon Dieu, et qu'elle soit soumise à ta volonté. Yahweh, je confie encore ce moment entre tes saintes mains, mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour la famille. Merci pour les amis, mon Dieu. Seigneur, nous disons seulement merci. Mais moi, je demande que toi, tu puisses faire de merveilles dans la vie de tout un chacun. Je laisse ce moment entre tes saintes mains. Je laisse cette soirée entre tes saintes mains, Père. Et nous nous opposons à tout ce qui ne confesse pas ton nom. Ne puisse pas résister dans ce lieu. Que ton sang précieux couvre cet endroit, mon Dieu. Bénis tout un chacun. Je remets aussi la nourriture, mon Dieu, que nous allons manger. Que ton sang les sanctifie. Papa, que la nourriture donne la santé. Fais grâce à ceux qui en manquent aussi. Nous te disons merci. Merci pour ta présence parce que cette soirée, c'est toi qui l'as voulu, Seigneur. Si c'était que la volonté de l'ennemi, cette soirée n'allait pas se passer. Mais comme toi, tu es celui qui l'a vaincu, nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à vous. Merci. Alors, sur ce, j'invite tout le monde à passer à table. Donc, comme tout à l'heure, on va inviter table par table pour aller se servir pour manger. Et je dis bon appétit à tous. Merci. Papa Nangaye
bilembo te shilo okokisaka fidèlement bilaka na yo epai ya basali na yo yawe yo nde obengaki ngai mpo na yembela yo otalaki te esika nini oyo nga na buti otalaki te esika nini oyo nga na botami kasi opakolinga mafuta mpo nasalelaka yo kumama yesu kumama mpo na nyonso yo osaleli ngai ngai na botamaki kuna na mboka nakata kokombe otoluna ngai bakata na silete kushe ya kulata etenya liputa ya mama na ngai loposo ya nzoto se mafuta ya mbila yayo kotinga osukolinga ye mokonzi opesinga valeur na
Nabosani te o faible commencement nangai batu ebele bapesaki nga chance te Nabosani te o banguna bajingaki ngai bitumba esila e obimisanga molongi Nabosani te o isikanga nakweyaki loboko na yo e nde etelemisaki nga nyonso wana ngolu na yo likolo na ngai ngolu na yo likolo na ngai. Avec mes petites sœurs, mes petits frères, on souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Coco. Merci depuis la jeunesse, maman. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire. Alors, parmi les cocos, il y a une petite coco qui a une petite surprise pour sa mamie. On va l'écouter. Elle s'appelle Douma. Ça fait 9 ans que tu restes sur moi, tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Aujourd'hui, un grand jour, le jour de ton anniversaire surprise. Nous, tes petits-enfants, nous te souhaitons de passer de bons moments avec tous tes proches. Nous tes petits-enfants, nous t'aimons de tout notre cœur. Oumela, que Dieu reste sur toi, Coco, je t'aime de tout mon cœur. Gloire à Jésus. Merci. Oumela. Banda na yo, Meya. Banda na yo, Meya. Amen. Donc maintenant, Maman Samba va ouvrir la piste et on va tous l'accompagner. Merci. DJ. C'est le moment, ceux qui ont quelque chose pour Maman Samba, n'hésitez pas. Merci.
Bota la caméra. Dans la caméra, Eli. Dans la caméra.
Yeah.
Oteki molimo na sata Oh, mama.
danser ici.